Côté les bonjour. Bonjour. Boni. Par la grâce. Calais. Ça dans le bon à l'objet. Kolobate. Bon. Mais santé moi na kitoko tout se porte bien. Santé hein. Santé zakaka, santé zakaka maman. Il y a un monde d'esprit là que ça qui n'a pas innocent. Mais quand on doit t'en santé bien. On boye bien. Ça va bien. Là c'est là que ça appelle que ngamwana ngani. Oh pina ngamwana ngani. Parce que non pina là que ça que mwana ngani azaki ne innocent. Oh pina jibaimba mwana ngani. Papa chéri. To pamba. Biso bato pamba donc tozelaka nzambe. Ndata apom atam pambola. Onga na yebi baloba Bible ya ngomo le plus malheur sans cause ni sans effet. Na sepeli makasi vraiment nzamba o justifier kaka. Tina suka. To mona biso nyonso donc totatolika monene nzambe. Mais to yo tala o awa to moni mbala moko na kokoma na biso. Yo bonne année déjà bandi. Sope Noël déjà bandi. Zaka nini on? Nini bwana swing mo. No miss no go mo na raté fe. Ngana yaki na osama mususu na tala ka we bonne année mba mo bandi. Noël bandi. Ouais vraiment tanga moko elekelinga. Atanga moko elekelinga. Nebi ke oyebi yo yebi. Le 23 décembre Chico atika biso le 23 décembre. Ah, le 23 décembre za lobi. Nazaka penza na esengote. Mikolo nyonso to ezaka mikolo pas. Na pena décembre. Comme nanga mwa ya passe ya mama. Même bana balata. Mais navandi nanga bimana kende matanga mamuchala mwana. Babengisa biso ba bengisa zawana. Matanga pe babengisa mtu mais so bengisa par rapport à makambo na biso ya ba mama veve tout ça là. Ndesiko na ka mtu mwa bengo makoko naza na portail. Ndeti mo na yebi ngote a se présenter ka papa JP. Et puis na portail mais yo papa kasikota bonga moyena kote ezate yo bima. Mais ça là nga penza bien te. Ndeni yo e pa ngo comme je parle nga e comme suyo kota te nga na bima. Na yo bima ti. Et puis, moi, je suis là. Bon. Tout ça, si vous avez un cas, si vous avez un cas, c'est que c'est ironique. Quand vous avez un bloc, vous vendez un bana. Moi, télévision, oh, et puis, ça, moi, je suis là, je suis là, moi, na tout nié ka oh. Bilo ngo utuwa. Est-ce que vous savez na bossa na za numéro na yo. Donc quand on nous au signer total nanu bona l'action mutu atindi biloko. Donc quand na biloko landa. Azo insister à mon bana. Na bengi bana baye to telemi na biloko na biso liboso. Na mona tia vidéo boye. Papa Mike la Duchesse. Wow. Et salinga ndenge moko boye. Ponga naza na kati ya mawa. Na kati ya olela. Nebi ke bing bajija kati ya makati olela ati crayon ati bote. Na tia crayon tende. Ocha Non tia tende non tia niti. Poso na vandika na miti ka batonga. Bato bajija mo ati crayon ati bote bien olela. Ba onde bajija ka amabe. Que tu comment ba makati na bino. Comment que non ka tengu lui yebi ka système. Donc et puis singa passe. Non ki papa Mike alobi na yeba ke mukolo ya Chico eza le 23. Comment on batinga kana motema ki bano fo balia. Ayebi singa bikoko na yo ka ki ndayebi te bino pe ba journaliste. Donc nous devons travailler dans le coco le 23 dans les 50. Nous avons la salle surprise le 23 aux années 50. Le 23, nous avons nani. Ye papa nana bik aya le 23 te le 23 en béni le 22 bana ba mela ba ji ba sepela. En tout cas, les ans singa maloba. Na ebité na lobani na sani. Nzambe apambola papa mai. Nzambe papa mai nzambe apambola yo. Okanisi bana vraiment franchement
die matin parler le pele ozaki na mote hein bana bazwi carton na bango ya bis bazwi carton poisson bazwi huile bazwi semoule bazwi nzambe mpenza pambo nazondima na ndimi vraiment nde balobaka ke okaka teke motu abengaka mingi na telefone nde bi okaka teke ntango yo ozolela motu aye kovanda no aleli na yo ye nde mpena moto alelisi yo mosusu akoya na ye kolela kaka na ere wana abakisika bakishupu bamonaka ke azalaki me ake mpe atioli me mosusu mpo omona azalaki te me baacte azosa ozomona mpena ke aolela nga shiko abandaka koyebisanga ayebisanga abi mosusu na bolingo na so na otuna ye bacamarade abisinga acamarade na nga oyo tobanda na bango Mike la Duchesse nyonso bana kitambo Nzolo 2 minutes Christian Shoga papa vit de loin mon papa Sai papa Bokilo nanga ye nde moto abimisa Chiko ye moto akomisa ye pululu po azalaka na ye Chiko azalaka Chiko azalaka pululu te a partir ya Sai nde akomi ye me ye azalaki master te mpo azalaki président aza papa wana mpena respect beaucoup de respect wana aza papa aza master te papa na nani na biso na kitambo mobali na nga na bosani komona kosilika te makambo eza ebele Donc, je vais d'abord vous demander une petite signature ici pour la réception. Et après, on va faire les photos. Et si vous avez un mot à dire, là, ça c'est pour nous. Et maintenant, moi je vais filmer. Hein. Je vais faire les photos pour la réception. On les a procédures. Et puis, si vous avez un mot à dire, un remerciement pour nous. Voilà. Moi, je vais faire le journaliste. Nous sommes le 22. Non, on va pas prendre les pieds. Hein. On va être juste en haut. Venez. Bah, mettez-vous là-bas. Je vais pas prendre les pieds. Hein. Ou sinon, les enfants se mettent devant. Allez. Ok, allez. Quitte là. Allez, comme ça, vous allez être à l'aise. Ça va, ma chérie? Ça va? Tu aimes le jus, hein? Tu as vu, il y a 2 pour vous. Hein? Tu es content? Moi aussi, tu es content. Toi, tu n'es pas content? Mary, aide-moi à dire à papa Mike. Attends, il va dire, ils vont parler tout en même temps. C'est papa Mike, tu connais papa Mike? Voilà, il a dit, on donne des cadeaux pour Mary. Hein? Laetitia. Voilà, Mary et Laetitia, comme ça, papa Mike, il a dit, vous allez pouvoir pour fêter Noël. Hein? C'est bien, hein? C'est gentil, papa Mike. Merci pour ma marquette parce que nous avons vraiment souffert. Makamna omona eza vraiment makasi mingi et parce que na passe mais c'est tout supportable nous tout. Naza ndako na même na bima boy naza mutu na obima na tamwe ba benga na kitunga marquette que baza de rapport le portail pardon na otala boye na moni mutu atelemi abia elinga biloko na yebi même pas mutu atindi et mais les années en tout cas dans les kitunga
market. Donc na kamwe ke boyebi epa na nga ndenge nini bozwi numero na nga ndenge nini bazokisanga ke bango bazalaka bongo bazala d'abord na adresse likolo nalenga na YouTube bazokende na adresse bakende place nazalaka bakisi bango awa namoni biloko nyonso bozomona oyo nazomona market ndenge ememi biso ezomema ti na ndako ti na ndako biloko nyonso omoni oyo elekeli epesina après na ye otuna na papa JC amemeli biso ebiso na market nani atindi ayebisi nga eza papa Mike chef vraiment papa nayebi te nalela nasala nini émotion eleki franchement neti nga bamikolo ya lelo oyo bale 22 le 20 attends le 22 bale 23 oyo eza mokolo ya mpasi mpo na nga j'espère que lisusu nayebi sikofulula kufa le 23 décembre or papa Mike alobi akaniseli bana na ye lelo ifale kutu ezange le 23 décembre mais bango babi baye kolo baza bamokele baye na ngolo donc angaka alesa bana ni mokolo oyo nga na lela fele na ye seki na lelaka le 23 abi lelo bana na ye te balia bameli vraiment je manque même le mot je ne sais pas nazoyeba te naloba nini naza nano mesengo makasi na acte papa Mike esali le 23 le 22 bana nao balataka te nakoma na mesanisa bango mais message oyo opesi ke baza bana nyonso il faut balia il faut bamela il faut balata vraiment nayebi te a partir ya makambo oyo osali nalongoli le 23 ke eza mokolo ya mawa vraiment namoni ke eza mokolo esengo bana basepeli mais eloko naoki mpasi bana bato papa jc mpo bayebaki bayebi place papa na bango azalaka te mpo bamoni papa jc bayokini ye ke papa chiko vraiment papa Mike ozongisi nayebi te nakoba mpasi esengo nakituna market aussi je ne sais pas je manque le mot je ne sais pas je veux dire quoi et ça vraiment moi je ne sais même pas non bana noka ba remercier yo osali plaisir moko ainsi papa Mike merci à papa Mike c'est le frère de papa Choukou merci papa Mike bisous merci papa Mike vous avez vu les cadeaux les jus pour vous de qui c'est pour vous les jus ça il faut montrer à papa Mike tu dis papa Mike merci pour les jus papa Mike et toi aussi elle vous fait des bisous à papa Mike vous souhaitez joyeux Noël à papa Mike nde bamoni yo bakanisi ye papa Chiko tu vois donc soki baza na kimia eza pamba te po bango bakanisi ke yo omoni batuni yo papa vous protégez bango c'est bien baza bana wana oyebisa bango te faut vous protéger bazoprotege bana fallait mpe le 23 nakenda na bango mais batokisi bakonse baazambana va protéger bango allez au revoir à ma merci papa Mike merci allez bisous à papa Mike joyeux Noël papa Mike c'est oui, ça va bien. Vraiment, papa Mike. Moi aussi. Moi, c'est moi, on se voit enfin. On est arrivé, on a fait la livraison. On a une vidéo qu'on va envoyer après. Hein. Donc c'est là. On a vu les enfants, on a vu maman Coco. Et moi personnellement, je tenais à te remercier pour l'acte que tu as fait. On dit beaucoup de choses hein, dans les milieux artistiques que les gens ne sont pas solidaires. Moi, je suis témoin. Moi, je pourrais témoigner un jour de l'acte que tu as posé. Personnellement, ça m'a touché de penser, hein, on est des humains,
il arrive des choses. Je vois cette solidarité, je vois que tu es un homme de grand cœur. Et j'avais posé la question à maman Coco pour les enfants. Moi, personnellement, Tobaki Sili Bana, Baki Moussou, il y a jus, on a Bana pour les fêtes. Déjà, il y avait un qui était cadeau, Tobaki Sous Yami Bané, pour faire plaisir aux enfants. Voilà, donc on voulait faire l'appel vidéo pour qu'on se voit, mais on a fait une vidéo que je vais envoyer. Maman Coco, elle est en train de faire une autre vidéo de son côté aussi. Donc voilà. Donc mission accomplie. Et c'est vraiment un grand chapeau pour vous, pour l'acte posé. Il veut dire quelque chose? Qu'est-ce que tu veux dire à Papa Mike? Hein? Parle, non? Tu veux dire quoi à Papa Mike? Hein? Parle. Tu veux rien dire? Alors dis joyeux Noël à Papa Mike. Allez, qu'est-ce que tu veux dire, ma chérie? Allez, dis. Les gâteaux d'anniversaire que je t'ai fait demander. Demande. Allez. Tu veux poser la question? Il dit. Allez, dites bonne fête à Papa Mike. Allez, faites des bisous à Papa Mike. Papa Mike. So moni bana baza boye ko papa juste jipayaki batulise papa shikoza. Donc si le ba ba eba. Au mona boye ba ba eka ki papa shikoza. Faut les protéger encore, ils sont encore. Maman, je manque le mot. Moi, je vais vous envoyer la vidéo. Je vous envoie la vidéo tout à l'heure. Et encore un grand merci pour le geste. Et maintenant, le contact est pris. Nous, on va discuter aussi après par rapport à autre chose. Merci beaucoup. Allez. Allez. Noël. Allez, merci beaucoup. On se parlera après. Allez. Bonne fête. J'espère que... Na papa Gino là. On comprend. Donc, na bato nyonso oyo atangelanga nazaka na ba surprise na. Ezanga siko lelo Papa Mike a raisonné bana nga kuté abi bana balia. Abi nzamba teka na motema ke bana shikope balia. Po tozomona batu mingi comme tant balobela ba orphelin. Balobi tangu yo zo ke ndokombo la église. Avant kombo l'église kombo na ndaku na yo. Mais mutu mususu atiki ndaku na ye salitaka kombo l'église. Nzamba zani nzamba mawa. Amondo kombo l'église osali bien parce que l'église ezali fiancé ya Jésus-Christ. Oui, mais ndako yo uti. Ninga lo baboye. Po tozomona batu so bitole sa ba orphelin. Bande ko na bino o bino boliaka na bango. Bande omno bozaki na bango te, bande omno bozaki na bango. Bosote bana ngo ba longa ba orphelin. Bosote bango bokele sa ba orphelin mo boni avec boloba. Oh lo balobi na eza ngo jalousie mais ça ka réalité a vinde to expliquer. Bino ba misu ba sotaka na bango sauter na ye ate na ye pour laisser ba orphelin mo bo mais o ya ye ba ndeko na ye o to mona pe ko tangise ma misu. Osta na binote. Tske na bana. Na lobi nanga. Na tina nga mutu tina bina mutu. Bato pena shiko ba ke bandeko ya ye. Na omona ngo. Ole amoni Papa Mike. Wa sali na lele. Osenga ki ye na sengi te to nzamba lola to sola akutu pe
na téléphone te okeneza na numéro na nga tosoleka tangu mutu aye lo ya bengi mutu kuna aya na biloko nete na otuna nani nde na omona papa Mike nde nazwi numéro papa Mike lelo déjà pe na décembre mosusu ape papa asalaki yango navandika boye lopongo yango adresse yango comme ebunga te papa donc esalinga esengo mo boye papa ansi palo bango abi soki ya biso baolia na poto fani bango balia namona moka papa mai seke bolingo oyo papa shiko banda oloba na nga ezaka lokuta te antuka na leli naoki pasi ndenge bango batapoto baokanisa bayaka koluka bango navanda moto mosusu mpe na décembre mosusu navandi kaka boye namona Barcelone kukukuwa oluka Naomi makopine moto abanda osunga bango aza te motu vraiment oyo akokanisela biso nzambe apambola. D'accord, merci beaucoup. Il va souka kasizani. Ya souka zaka ati. Nzamba bon frère. Nzamba bon vivre. Akota bitumba papa Mike. Akota bitumba na. Azong sa place outi. Nzamba bon frère ba vivre. Akanisa mibani na ngani soto na tangi Kongo. Po bango ba okanisela bana. Je mona ngalo bakana koko na pas vu de loin. Ma coco no baba qui so yete tout bon moment ya. Nebi ko yaka na yo. Osala na yango, esala mangana ngo. Mais ebi ke bana balinga ka ya fête. O ezaki obengi yaka wana mususu. Mais ya fête boende bana ba mona aka mokile ba na fête soki na fête. Ya mwana. Merci beaucoup. On va vraiment des athées. Le 23 oh quantième année déjà? Troisième année. Là, je suis dans ma bête, mais je suis dans mon bawe. Vraiment, na commencé na sengaka. Nzamba bena nzamba ba profiter. Mais mikuwa ya shiko, mikuwa na ye. Nzambe abakisa yango lisusu vitamine. Ezala kaka. Ponga azaki na nga bikote, nazaki koko na yeba na ete. Mais à partir à Chico, nde na eko yebana. Boso azaki moi c'est long mabe. Moi ça taille mabe. Moi ça seka mabe. Moi ça mundu mabe. Mais après liwa Chico, ma foute la tinzoto. Taille mwana. Ko seka peso seki mo. Abi bien. Et ça fait mbali 95 kwa comme ko ya. 95 te. Si lelo zaka na likama 95. Bazaka 95. Okosi totika be kabela pe biso. Yo 95 yo moko. Ata yo moko. Kabela yo. Yo zo no te pesi no gaya. Pesi mungane mbwa mkuwa. Ezala rate. Tika nga na loba mama musu. 600. Ibala pe te l'invitation hein. À partir à Chico 95 baye. 95 baye. Moi elongango ezaki ya batanga ki on ba kombo nyonso batanga ko moyo asa ko kwa mbwa alo kula elo ba finga ngate ka mutsopi ya solo hein nyonso tu na ndima yana nga menga lelo oyo ngoma peso comprendre ba bien miso ko pesa ga bien munonga bi na zapi munonga bien na zapi na miso bien uta ngope kuna Chico babi dans l'élite donc batu balobi dans sa famille batu ba oloba franchement mo ko bi dans l'élite c'est donc continue au lela donc bobo la banote banote ke langa na okokate fona za makasi fona za nesengo ba AVC comme on bi makabu mutu musa comme on na lali ala mukite musu ko mona kanga ko kweka boke ce qui meurt ezolemba mpona makanisi okobokola bana te namoni nayebi mokolo oyo kufaka nozala nanga mpe na esengo soki ya ndeni me nakolata mpe kaka mawa te
mpona zwa makasi ya kokola bana so lelo oyo nga naza na bolembu bana bakokola bango ovanda mokolo mosusu omoni mpenza na porte no mpasi oza kuna gbangbangba na beti na ye letolobaka na nga zonga bana ekoma tota yango nga na préféré nazaka nde naza lelo nayebi ke mokolo yango ezalaki lobi mokolo tokabwanaki mokolo oyo molimo no ekendaki mokolo oyo obosanaki nga mokolo oyo obosanaki bana na mpe mokolo oyo pasi elataki donc nazoyeba te nasala nini oyo mokolo abimaka sa soutien bato babenganga nazanga soutien mais ta libela oyo evandisa soutien mokolo oyo tafingaka sa soutien oyo bakritike napesi ata soutien koko oyo mpena niataka soutien ya boniata yosinga donc émotion elekaka mokolo sisanga esengo baje tem nyonso oloba bolingo nyonso olobelanga o nyonso yo banda ekoloba na seconde obosani yango na promesse opesanga na mbongo mama olive mama di mama oyo apambolaka tala te akipaka te koloni na promesse opesanga obalanga na mbongo mama olive ongo pesa nyonso ekendaka vraiment ozalaka na motema nanga nayeba te natya wapi nayeba te so nabike na bosani lokuta yango oza hypocrite te so bike na olongo na motema lokuta kobana na yo kotala bango koyoka nini kotala tv yango surtout yo ozaka na ngai moko mpe na bolingo nyonso opesanga ozaka nayebi te soki naoza makasi oyo otala yo nayebi te so naoza makasi oyo otala oyo 23 mais nayebi ke oza pembeni tosala te bana batikala pena oyo basolaka na moko ite ntango oloba aza wana ça veut dire alobi aza ça veut dire ke nabosanaka ye te na mémoire na nga nabosanaka ye te so nabosani ata diable moto alinga basala bato mabe lucifer aobenganga mpe mwana obunga nzela me ye alinga basala bato mabe soki nga na ignore chiko pululu lucifer mpena ta mwana aobunga aza na mutu na nga na mémoire na nga nalobi mokolo na ye lobi eza mokolo na ye eza mokolo ya pasi lelo nde mokolo ya sika tozalaki lelo ere toza epana bango tolia nga aliaka te ya olia tozoseka tozosolo donc ti tokoma ba 0 heure ti tokoma ba 2 heures des jours tokabwanaki nabaki vraiment ke naolela te naolela su te naolela te eya pasi soki na biso wana mpona moni komi mambaolela ezala te vraiment effort tozala bien na mpona bana mais epesi pasi mambaolela te epesi pasi makasi mambaolela te namona nkosi mpe barcelona yana nauti kolatisa bana bauniforme bana balati awa mao bana bazongi classe mao comprendre donc misu mpe bakendaka na bango kopesa na bango mosika balingaka na bango bakombola église me bakomboli ndako te mais eza mpe na misusu baobanda na ndako apo bake kombola na église wana nde esafri lipambo eza yango obligatoire te so bambongo na bango mais nalobi na nga kaka po mo tovanda mpe boye omona mpe tovanda na bana nzala mais totala kuna bapesi bafera biso bazala so baofele te neti sikoyo mwana obela letisia obela mais toka zwi boye nasali na okima nakima na mwana hôpital naka nzambe apambola bango baopambola biso nzambe akanisi ya papa mai nzambe akanisela bango nyonso tu nde bapambolaka ngai aprofite osenga mpenza lipamboli wana na bato nyonso ngo na ntangi même Caroline neti Caroline ngako moko kokoka soki koleki pa Caroline so naleki kaka kuna ezalaka ndenge nakende zela nanu ma belle sac lo mwa bongo en tout cas
nzamba pambola bato nyonso ba pambola biso nzambe mo rabi aza le père des orphelins le mari de veuve nzamba azo mutu stu a okanisela bana nga okanisela ba orphelin nyonso tu orphelin bazaka yanga te ya ba mama mando baza ba orphelin ba moi ça jo poster aza na ba orphelin tozala neti mama mafata kuna pe na poto aza na ba orphelin tozala ba orphelin belé vraiment oh okanisela ba orphelin na biso nzambe penza pambola po biso moko nanu mutu musu akoyeba non plus c'était ye montagne nga zaza jeune Écoutez les bonjours. Bonjour. Bonne. Par la grâce de Dieu ça va. Moi Calais. Makasi.